Herbivore, koto yeba ngulu, insai banyama ubaliaka jamse. Koko, ubalanga koko mizamba, tatakanga bangba herbivore, basai banyama muja. Abokolo bali nangai. Nadinga kokolo bakafanze mingi. Uyubanga kanini bakushimba kandi biso bakukanga biso ini hawa nani angwazali bakukanga biso yuza kuona muntu hawa yuri makabo wini makabo ngona ngai na lini tu botol tu popule tu ajanga na sa pena mkombuni na liki mwana kusutu buta sa mkombuni kai kaboko no chanja mkincha sa ndra ukasoma myondo ajande na 11 mwana usuwe ndio mkombuni yena jinga nobone biso mokwa kufa mungu mpia kabaya wana kitu pesa yeye ashika wana kumekuza aba kabokol ninga mukumelemwe ngoti peki yo kuta kala ngolo biso zale kiti cha kulu yo bando kiti makambo nini mati olinga meto sina sala kapeka maladi olinga kamera nini ngoma wao sali nini kasi lungo wan kabokol boy pete lungo wan kasi kendi biso ka ngelo kendi karate ata kutosa muntu ya pite yango abango yoku maka kulana yeta munyoso to omuna fufungi yo pingi tubi maboye ngi yo pingi yango yo fana na ndauna ibunyote apwa ulo kapena soki katuka haiti na mtemu na swaf ni yo soki a pensi nda mtemu pana moko tumbu mtu asili si batu pe makambo apike Sibilo oya nakati tuke na biso oyo kamano ko mukonzi moko akoloba papa mbelelo na mama libi yonde basage ya mbo ngai na zuku kasi papa mbelelo kumwete soko di kondo tema naweza kupenda ingeta papa mbelelo fumweto soko di kondo ngai na zuku kasi ndingo zo umona wata mpusu na bimina kikotoka mama ikusa lakini mazama na zuku asute papa mbelelo mikolo yo lokwa na kubima te na tikimboka na maboko na kukisuti ingeta kosa na kobanga te ndengo bengisi ngai lolenge bakoko balobi kiako kiangani maloba nyonso na ndengo mose ndenge bakutu balobi mamona mbwa mafuila kumbuni nyonso oyo yebisi mulungani na ngai yaza kutala na miso memubatili munene izafunza ibuna mama ibuna ingeta yo utadila kaka nzambi na dikolu pe nzambi ya bakoko akusunga epi na oyo tikali saliji oyo yupesi paya tata mbelolo tukuzunga na ndaku tukufanda tukusangisa makanisi tuyeba ndenge nini akutambusila mbuka na tangu mke oyo yoza kubela kumweto papa nona wajidi ni susu ndenge ni voyage liki malamu yene tibe isi ukuka dilika isi ukuka mene isile fumweto ma isi ukuka mene isi ukuka amene maada wabanda yeka ekoloka papa lele 3e jour isile
papa mbolo nazawana azali mesi azali Monendo. si basuti malemi. Chris malemi pe kabokolo kanambe ngai papa na yo chef coutumier soko moni présence ya Didier ngane mkapelisi ngai santé ezopimisa nga sani papa epuis nazokomona lokola vi na ngai eza sulu na iti yango na préféré nabengisi Didier pour que Didier alandela makambo nyonso oyo ya ngai baaktivité na nga nyonso to ngai nazokosala Didier azwa yango en charge. Pourquoi il l'ont pas quand tante qui est pas moi no de bosso? Quel c'est briqué? Quel c'est une cour? Mais il fallait que ma match. Bien kid. Hein? Papa. Yamula teyawo. Ngewona mbuta. Usi gere bima bioso. Yamula biyandi pi kashiri nimebelika. Yandike nengangu. Ngeno meyela katuki sasa ndangu. Kisa kisazaya kipinda tuisala betu. Hein? Keku nito kutoka hana bosu kaka batu bosu balongi ku petu. Kambotu bisi. Bakamkata luri yo polingo sepe ningo. Non, ce qui papa pèse qui me compte. Et ça l'année. Parce que on a tenga Kinshasa, le gouvernement Kinshasa bien na bi comme français, na bi comme pays anglais. Est-ce que lui comme Hein? Comment na bi comme? Mais coup dessiné, na je peux dessiner yongo. Alors lui comme dessiner français. Na coup dessiner français. C'est ça. Oh, calme. Na vu le coup dessiner anglais, le dessiner français. Je me suis dit après oui. Puisque maman même sono mukali nzole. Zayenge. Hein? Zayenge. O mun kata suko le linga ko ya sa bel. No ni go lakseni. Kishasa ndenge leke mbuka. Lo linga me ye. Na Kinshasa. Nous sommes tout à tole. Yango na uso film. Peti nganzali kanambe peti. Nganzali kaboko lukanambe. Uzo yuka. Kaya kanga ibusuna yo. Kutanga ni uzo bete le tolo. Kokolo kanambe. Kitamuni no zeli kolela boye. Papa fani chubisha wala lobio. Alubio, chokia kufi petite sérieux moi leki nkaya lanti nkanta ko kama de pouvoir. Ye, balobi kimweni bisu kakitobola nga bisuko. Babukulu kanambe. Ekwe ko salema te. Kibokonzi yo mula liboso sengeli ozo yango. Pamba te yo hibi mundelo ya mboka. Ya hibi mundelo ya mboka te. Butambi. Mani. Anafui. Kamuntu ko. Abu mwana katadile nge utata Mambo makimfumu. Kifumu. Mambo makifumu. Kanambe. Ngaileka kama tafuvani tenga yega fani na so ingante telefona kama tayamu. Nani telebu? Katata na mama kama ma décision. Isala kate? Ngai zari ya gafreri. Soki ya je pouvoir. Kimkono na ngai zari wapi? Te, ekwe ko salema te. Kala kwa kuna sui. Kibokonzi epesa melio. Ngai lobi na ma décider na lobi soki zari do kuwana. Bien kale to kendo fongu na pembe wana makamara. Kabokolo. Papa Ayambe. Te, ngai ndo kosula na mukonzi. Kibokonzi esengeli naka. Okolo kanamba zo yango. Pamba te ya yibi mboka we malamu. Kambelo. Mali. Soki ukusolola na mukonja mboka ukala ingangu. Mukolo mboka woyu mukonja mboka vuidi kindoki uzeye. Atundi na kindoki makashi makaba. Yuza na mayele no ya moyo. Te ko banga te. Akosala ngai loko te. Koko bazali kati na ngai. Mbelolo. Mayele kunantsaka uzeye. Yo.
Mali. Kadiambo. Yanga boko. Boya ngoyo. Je sais, ils sont mes femmes dans le sont calés dans le temps de pouvoir. Ils ont été là où ils sont là. Mon conjamboka, maman, mon conjamboka. Nayebi. C'est quand ils t'ont vendu sur les os. Alors, bien, Choki, a couffé, petite scène, l'angaïo, sur la caille, barrio, sur la caille, qui soit sur Wande. A vous comme de pouvoir. Louvounou. Eh, tika utuma pidiai. Asala nini? Ngana sari ya grand frère pouvoir de banda kana tata ikiti na oyo sari mukoro ya famille. Ezala kabongo. Quel patrouille yake ndo kama te pouvoir yangu kama. Akosi. Ha. Nendele nini? Yondo za mukolo yonde mtokozo wango. Yeye neki na wewe na kukamata kona ndeni. Nendele nini ya kama tango? Nendele nini? Tata na bino azana sauce le Mishanyo so yo kenda nanga itoka kama toto kengele bantaba. Ngai yauna kama ti makeshi juni lubi so kiya kama ti pouvoir no kutika bataba wana na ngumpe. Oza ndenge nini eza makambo ya famille na biso oza na droit ko beta masola n'importe qui. Oza yaya ndenge nini? Maman, ngai c'est vérité. C'est que nous sommes ma complexe. Ngai c'est ya grand frère. Ya c'est le petit sel ngai yomba. Ndini pouvoir ilunga kana tata ngai sa zuba telo zo kote le pobino belo tanga le kisasa. Wawa, ngaki beno zona ana zoba mako zoba ntetinga. Yo ningi nini na vinalo. Ozo yina petit frère no pona nini. Ngeta ata ukuka na responsabilité. Ngulu zako nge ukipa. Ngomo zako nge ukipa. Makulu matériel village nge ukipa. Yo moko lubi yangu mama. Na maxa mgongo te po usali mama. Baluba ka seule femme construire sa maison. Mama. Yo zali mama ulubi bangombe. Ngai. Kom ngai. Ngulu. Sasa ya mnene pembe luku wani yosuso kina teki mbongo yosu ngami na za utendili ye atanga. Ngande mna yibi munderu ya mbuka. Ya uti mbuka kisasa wana. Ngane imele yibi mbuka. Ngande na zari gafra bati kuseka nkalibanda. Na zari ya gafra. Omoni makamnyoso wana papa soka tinda kinde kinona kishasa. Ake ndo kutamba. Bo aye bakokoma na kutanga na makamnyoso. Nge umuta kuse sonika kuse tanga. Yani wo wisi. Wai kutega. Ya no un jour au futi sagata.
Yansu lena mkushire maku jambo ze sonika yezo zetama. Mam, ngapi na yebi ku dessiner? Ko dessiner ni yo yebi ko tanga te yebi ko koma. Mais l'église na ku dessiner, na ku dessiner peu français, na dessiner peu anglais. Yo yebi ko tanga te ozana sagesse, mais intelligence. Mais quand na yebi ku dessiner, ngani yebi ku dessiner? Yebi ku dessiner. Yebi ko tanga la ngako tena saka wana mte. Oyebi na koko chifle yo ha? Ha? Joli ku gana mbata ha? Kutoka mfano si tuko pourquoi? Aza leki na yo mama moko tata moko yene mutakuza la place wa ye kutatu respecte kani mungu kani tata kutatu gana respect mutamu ninki mama ngaya zali mkuru na zali ya grand frère soki ka ukonjile benda kubwaga mane mai na kufa ngaya kena ko kufa na yo na kufa na ngaya Il y a une zone où petite sœur, dès que il y a un bal, il y a une petite sœur. Ah, vous dites ça, c'est des tatas, vous n'avez qu'un de pêcher le pouvoir. Ah, pêcher, vous comptez quoi? Yo, tigat, maman, ah, ouais. Tout de caractère. Peut-être que c'est la moutée tout ça, ouais. Ngai na lingi. Maman, quoi, il y a sur mes macabres kilos? Ah, ngante mna kengi la kunyama. Mbati nyoso bejeli ngante mna sana kumsala. Kuma papa nkane zali ya grand frère na ye petite sœur ya mbali yake ndo kamata pouvoir solitaire. Azali mbali. Lu beta ye. Lu sala nyoso lingi melu simba mlimo. Siko yo kabokol. Ah, yo zo pesa biso ye tunyata ye. Soki di sutu to bula. L'autre liste mais l'autre déclassé y est tout déclassé y zila kaboko aza lukola yo samwana ya mkunzi aza yo ya landi yo nisimu tangu mabeku ya tangi chabana ukukwatela ngai yebi so ileka na tumba ndako subira na bikeko yebi yango na panza maji na maboko kande leki na panzi ta beti nsoko di kofi kaune se ngande le zaidi ya grand frère na zangu na kusala Mame, mutu apesa yo komba kabokolo. Aye ngala ko beko kabokolo te ibokolo. Ah. Mais bana babodi ngute ya mleki. Donc ministre zola mleki kama alifumu. Kajere bimebebe. Tala chibuni kwani. Sisi dinga batu ba mayele. Kikuma ngeusola kala mwana una keti kabolo mwana wangu tangi. Kikuma ususola. Oyo tozala kana ye awa na mboka asa yaya. Leki awuti kishasa na boite. Me yani kukintsasa kusonika kelonga yekutanga. Me yaya go gata zemu kujere mabie makulu menande wunu ngewo fuidi. Yana susale bima byamu. Est-ce que mandin tsare munu kugana mwana malongi? Mosu njugima. Maza esingeli, matendudi njugi. Mais Didier c'est un enfant, je peux dire non. Il est très intelligent. Kena mayela mingi. Aza mayele mwana wana. So ngana so kucheye mtema eza pambati. Ngai pe na so loba pona kabokolo. Mwana na biso mkolo ko tozane na mboka. Aza très sage. Ayebi ko dessiner français, ayebi ko dessiner anglais. Ngimi na lan. Yango ba dessiner français, to ba dessiner anglais. Ba koma kande ko koma, ba dessiner français te. Mama no so bana ngai. Bea. Ona yipsu ya mwana. Ngaza mkonza ndako. Bea. Yo. Madame tata bomo. Na kana no buzinga bobu mama. Angima po. Tukubona. Uzo mine fa. Ye fa yipsu la bima. Men. Amen tata, amen. Amfumu amen. Franka ndando ko so. Bolo ko so. Ni mama. Bolo tata. Amo moni ki mamke. Ngai déjà ça na ko mukulu. So bomoni lusuna kotambola na nzetete. Sikona komina nzetete seke age kusani. Tant itikali so mimite. Bon, nalali na butu na mitumisa mingi. Na mitumisa mina mitali na tali likolo na tali na sana. Bomo sikona bana ngai na kusala ni. Na mona nzamba pesi ngai. Muri musantu albina ke yipsa bango kapu. Nenge
azokutinda azokupesa bino 15 000 na moto. Kaza ya girlfriend yeza ipekise pole ni uzopesa nge 15 kali fake upesi ye dish kama mnokona na yusio ngalo lo bayo ba ya pesi bino na moto 15 000 bino ibali 15 000 bokita kisasa boki ndiko multiplier yango dans 2 semaines oya koyela ngai bénéfice oya koyela ngai bénéfice ya koleka moninga ye wana koza kokonsi na ngai pouvoir na ngai nyonso na lati na nzoto na kopesa ya pesa ngai 20 ngai sai ya girlfriend ya unge zo kemo upesa mwana mke pouvoir promoter kisasa makama mbongo za ki grand frère na petit frère te lebi na tongo nazopesa moko na moko ya bino 15 000 boki kisasa koluka ba bénéfice dans 2 semaines oui na ba bénéfice on va le bénéfice azibuke kokontinga ye na sori ko ndo kinaiwe ya kwa wakati yako kama number 1 kusema kwanga ya tolula jamu kisa kwanga zaidi mbaki nuzao yela ngani mserekete hivi nazali mwana mkonje tatana mshazali chef kudinga sama mama shambo wa sori ya mwa pedi na maki kunumeni na ngalo chef moko tingala kise ndo pedi kaje zali mwana chef kudinga wale zali c'est pas le problème. Et bien, nous va du coton. Ouais, c'est l'équipe nationale. Eh, je m'attends au père. Ah, je suis le moi les chefs, continuons. Mieux solo. Lina pesa yupo ni lambo musolo ni comme ça na doya ya tolu kadiri kishika Mungu yake kuta bonsoir yo na wuto supu mono kuno landi ngayo ndenge ndio kapo ile usali tu na sipi na mfo wa play wa bien relation tout ça il s'appelle à Léopard s'appelle Marie na kutiko boyete s'appelle Marie s'appelle Odogo champion Odogo s'appelle Marie Kimbang et au Kabelo 5 horizons na forme na kati po wa play on buti mama la donc nyo so sali ngana uza lingati si ngai kombora ngai kabokolo kanambe nazali mwana mkonja mbuka te yo komo no fiza ba béton béton bonne chance, oh maman, oh papa, et la bonne musique africaine, chez nous en Afrique à Nombolo. La bonne musique africaine, chez nous en Afrique à Nombolo. La bonne musique des conseils, chez nous en Afrique à Nombolo. La bonne musique africaine, chez nous en Afrique à Nombolo. Savoir vivre, un petit gâteau, savoir vivre. Il y a beaucoup de personnes pour vivre na badoté. Il y a beaucoup de personnes pour vendre na badoté. Soji to vandi na ba masaende ya lubaka mingi. Amusala na ya linga kabali chaba masani. Il y a beaucoup de personnes pour vivre na badoté. Il y a beaucoup de personnes pour vendre na badoté.
vélo belle, voilà ta slip belle. Amoni va bien quoi. Ah, les caméramans la filmé ce film. Alors c'est pas petit va aller donc c'est-à-dire il faut mettre au moins musique. Mais ça la bien là il ça mais ça Chica, faut nous apprendre comme ça avion. Ouais ouais, il sourit en français. Mais moi le bien est ben de l'université. Je t'aime. Il y a beaucoup de personnes qui vivent na badoté. Il y a beaucoup de personnes qui vivent na badoté. Soki to vandi na ba masaine aswana kabunda ku. Kamusala na ye alinga kabasi ya ba masani. Kamusala na ye amakaka mikulu na garte. Una garte ba tutu ba choga ko yebo vivre na badoté. Akamasuki belle, Akamasuki belle, Alata Sylvette belle. Comment le col la vraie chérie, et qu'on soit le temps. C'est quoi le gars mon eh akangami, on tenga kangami no wala. Il faut la bamba yembongo. Il faut mbongo njinji pa kulega koti yawa. Bon, petit. Yo sala bon kanga ngala kutere mbere tone zo bima la bambi yembongo ni. Tanto zo ko bambi. Papa Yoji! Papa Yoji!